Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. Merci d'être là. Merci de nous accepter. Nabandak Nabino, Nabat TV Nabino, Nabat portable Nabino, Nabat phone Nabino. Nous sommes là avec votre mission que vous aimez beaucoup, Let's Talk. Je vous ai toujours dit que si vous me voyez ici, debout, seul, c'est que Naëli Bino, moi, les solo, mon koto partagé. Tous en a besoin d'un point de vue Nabino, tous en a besoin d'un conseil Nabino parce que notre sœur souffre, elle souffre intérieurement. Donc, les locaux na yelibino li solo moko boye. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier mes deux boss, le frère Richard Madeka et tonton Mwinga 16 mm. Donc, grand merci à vous, mon boss, mes deux boss, grand merci Nabino kaka ndenge ezalaka. Et puis, Narubo Sanate, toujours que c'est Nabino, bon s'abonner à la chaîne Bisso, le www.info16.com. Donc, abonnez-vous, mes chers sœurs et frères. Abonnez-vous, vous allez décider émission Nabino Let's Talk et Zawana pour vous amener de nouvelles qui Oyo Bolu Kaka. Et abonnez-vous aussi à la chaîne Oyezali. www.info16nzonding.com pour le divertissement Nabino. Ce qu'on a boring au lingue se divertir au bêtis www.info16nzonding.com au coup de théâtre oyo et kozala et que c'est donc merci à toi mon grand frère propre Yagilen Kambi Force One na Canada, merci beaucoup et merci à toi Benjamin Chimanga, le jeune producteur et papa Fololo Fleury. Donc grand merci Nabino. Donc pour l'année na lobby li solo na biso ya lelo ezani de ko na biso ya mwasi azana besoin ya conseil. Donc on a vu sur moi ça a besoin de conseil parce que ça vraiment un problème moko ezo tungisaye yango aye liboso na biso bande konaye to pesaye moi conseil. Donc on a vu sur le bibo liso na ezaboye abi maman mignonde na zaboye na sala 10 ans na kisheri na mobile na ngai o nazala kinaye to sala 10 ans na kisheri na 10 ans na to sala to longola neti basé mi 5 to longoli basé mi 5. Il s'est fait que mobile a comment qui prépone ko bala a yebisinga ke alinga balanga kan ndenge zalaka na memi pa ba parents nanga ba sololi tout ça là na mariage coutumier, tout ça la civilité, tout ça la paix religieuté, mais tout ça la mariage coutumier pesa biloko nyonso makambo nyonso tout. Mais problème nanga o na yeli bino li solo nanga ezana na besoin aide na bino. Pourquoi? Parce que pour mobile nanga azamuluba nga na zamungala. Dès le départ, déjà, famille nae balbanda koloba ke non, moi na banga kokyo bala mutekolo mususu teka ndenge biso baluba tozalaka. Merci Seigneur, monde s'est évolué de comment on peut muluba bali mutekolo mususu mais bango famille na bango baza vraiment bato bazaka neti pena na 4 coutumes ke muluba fo bala ka muluba. Ndeko na biso mobali tema lingaki mwasi nae a insista ki kaka abala ye akendaki babali ye après que ça la coutumier a ebisi famille mwasi keno nga nazuzo mwasi na ngai tozokende nazuzo mwasi na nga tozokende puis famille no bi problème ezati aza mwasi na yo soki okozwa ebo kende eza problème te lobi nango baye bazui pe mwasi pe akeye pa na eka mwasi azaki na esengo ka ndenge mwasi nyonso to azala kaza na posa azala na ndako na ye elle était heureuse parce que mobali naza mobali moko trop mignon kaka ndenge et même akanda Corinne Mantekila la femme légitime et même akanda ndenge Corinne Mantekila linga mobali na ye même akanda donc ndenge pe ndeko na biso mwasi alingaki mobali na ye mais bavandi na ndako ya libala 1 mois, 3 mois, 6 mois, comportement mobile est changé. Bande comme mobile babandiko ya ko sala mo bakima maintenant scanning ezalaka pour na nini azo concevoir ti na 6 mois kaka. Même pas une année, 6 mois bande comme mobile babandi vraiment ko silika. Mobile peut a changé, a comme moi ko comportement comme moi un peu bizarre mais moi ça zaki kaka ko se maintenir. Parce que les bala ndenge kaka ezalaka les balles les akaka meilleur te ba pure pezalaka nde ngona nde kona biso tema monique souffrance eleki aluki ba pasteur bazo sunge pe na moi ba conseil ba femme sage bazo sunga na ba conseil mais nde kona biso ponya memi problème na awa
après 11 mois mobali ayoko beta na façon moko yebaka bandeko nanga aza pembe aza mwasi moko ya pembe mobali abeti na ceinture dans nzoto sali ba marque nzoto nyonso sali ba marque nde mwasi akoka kite akimi akepa na bango kokenda kepa na bango po aza orpheline de père et de mère mama leki nenda kolisai kokenda kepa mama leki na lobi non ngai awa oza na place te oza na ndako no ya libala alors libala ezalaka kaka miel te donc tu dois rentrer chez toi et la fille a obéissaki azongaki pa na ye l'air azongi na ndako mobali azalaki te la porte était fermée afandi azeliti ba 19 mobali azoya te ba voisine c'est comme ça kota awa si le temps papa ya soki aye bongo ozonga pa na yo ma soeur ayokaki ya koti pa ba voisin azozela mobali na ya kozela zozela mobali na ya ekomaki ba 23h ndeko na biso mobali ayoko ya mais chose étrange moi si là ba mobali na ya ye akia na ndako na ya kota boye akuti mobali na ye ayena mwasi na ndako là mobali amoni mwasi po andima kite asatanda kite ke mwasa kokai kozonga nenga kima kiwana asatanda kite peut-être mona ke nenga beta ki wana azonga te donc il s'est fait que mobali abimi azu mwasi wa yaki na ye babimi bakei tango bakei wana 1 heure après mobali ayo ozonga tango mobali azongi ya banzo gangela mwasi ne ozongi nini oyoko sala nini c'est que on lingo susu te nakanisa ndenge okei wana okei libela ozonga susu te ozongo yo sani mwasi abini te papa ngana kei ezate ke so na kei elingolo bakei ozo mwasi mususu kota na kati ya ndako mobali abipona lingio lisusu te so na sala bo parce que na lingio lisusu te kende na yo mwasi abini ngana okende bongo te so lingana kende ndenge ka boyaki kozwa ngai ndenge po oke kozongisa ngai pa na biso de moi-même na kokende te balali na butwana na tongo mobali azubiloka mwasi abimisi libanda abwaki biloka mwasi libanda kende je veux plus de toi na lingi susu te kende na yo nde mwasi ayo kobenga mama leki na ye abengi mama leki na atindi batu baye wana bameki un peu kosola na mobali mais mobali azaki catégorique abiki alingi su mwasi te nde batu oyo batindaki bazwi mpe ndeko mwasi bake na ye okende bakene famille mwasi ka ndenge ezalaka baluki bakuta na famille ya mobali pona mwa ba conseil bameka bayeba qu'est-ce qu'il faut faire pona ko meka un peu ko zongisa relation oyo ezalaki déjà baza batu mo déjà babalana ki famille mibale déjà et banaki mais il s'est fait que mobali famille na ata balobaki tellement pe famille on bazaki na bango contre déjà mwasi pour exemple mutekolo mususu donc babaki mobali ndi azana décision finale loka mobali alobi ke alingi susu te bango moye basala autrement ezate nde yo ko sala que moi ça zonge pas na bango kozonga moi ça zonge pas na bango après 3 mois moi si ndenge zaka alem batu ya quartier ayebana na bango babandi ko pesi ba nouvelle mobali nzo ka sentaki moi si atia moi si na ndaku après une année mon mwasi wana ayoko bota mbali na kati mwasi wana na kati ndaku ya ndeko na biso mwasi na mwana une année 6 mois 2 ans ndeko na biso mwasi ayoko kutana ndeko msusu ya mobali ka nde nzamba zala nzamba mawa akutana ndeko msusu ya mobali tanga kutana ndeko msusu ya mobali ndeko na mobali babandi ko vanda babandi ko vivre parce que pona ye amona ki non il y a plus de l'espérance pas ya mobali na oyo abalaki pour mobali wana déjà lobaki kalingi sauter parce que azobota te alingi na mobali mususu le garçon wana basali une année na mutu o garçon asikalingaki garçon wana alingi a officialiser makamyo surtout abala la fille et ndeko na biso mobali ayoki ke mwasi o ya tikaki alingi obala ndeko wana na minute o tozoloba ndeko wana azosala ba désordre moko boko nzimate donc azoya ko sala ba menace que mwasi wana za mwasi na ye jusqu'à preuve du contraire aza mwasi na ye apesela mbongo akobala te il faut azonga na ndako na ye ya libala nde sikonde kwa na zoloba pona ye aza susu na bolima mobali wana te vi makambo oyo et c'est passant entre bango mibale azo senga conseil est-ce que azongela mobali wana
to a continuer na vie na ye chemin na ye ya sika a bandi. Donc lisolo na biso ya lelo vraiment yango wana bande ko nanga na osenga bino kaka ndenge bo mesana ko sunga biso vraiment na se wana ya nos deux numéros qui s'affichent. Si vous pouvez nous contacter par ces deux numéros ou botiki kaka ba conseil na bino na ba message na ba commentaire wana ndeko na biso moi si a kozwa vraiment quelque chose de sa part. Mais pour elle azolo ba bien que azali susu na guwana teke ya kozongela mobali wana du bazong c'est la mobali wana mbongo mobali na mobali c'est bazong c'est les pe mbongo alingi bazong c'est les mbongo te alobi ke ye moi si na ye kaka moi si na ye. Donc voilà mes chers internautes, merci na bino vraiment, merci mingi na lingi bino mingi. Pour terminer tout comme na biso na suka ka ndenge ezalaka. Pour terminer je voudrais saluer bato nyonso o balinganga, donc bato nyonso o ba supportaka ngai de loin et de près. Là je dis un grand merci à toi Benjamin Chimanga Benji, le jeune producteur. Je dis aussi merci à toi Papa Follow le Fleury les King, et je dis aussi merci à Ricardo le Boss. Ricardo le Boss, les pharaoniques. Donc Ricardo le Boss, les pharaoniques. Merci à toi. Je dis merci beaucoup à Gina Watupa. Merci beaucoup Gina Watupa. Merci beaucoup Achille Vakala 003. Et je dis aussi un grand merci à toi Luc Poison, le grand Brésilien. Luc Poison, mon papa Nzambe. Et merci à Franck Pongi, Franck Pongi, le petit frère de Jésus. Et je dis aussi merci à Gloria Meta, Gloria Meta, ma soeur chérie. Grand merci à toi. Corinne Manteki, la femme légitime de Aimé Makanda, merci beaucoup ma petite sœur. Et je dis aussi merci, un grand merci à toi, l'ingénieur Banza Bachigol, grand merci à toi. Et je dis merci à Tchouké de Paris, moi na poto solo Tchouké, merci à toi. Vraiment, na sepeli prochainement, Togolandaka toujours des émissions na bino, ma copine privée Lydia Mbosso, merci beaucoup. Et je salue aussi les personnes qui me conseillent. Là, je vois les couples Roger Ntumba et monsieur Sheriff Jeff Ntumba. Et je redis un grand merci à mon pasteur pour notre soutien à ma bondeli, mon pasteur, le pasteur Florent Kaimbe et sa femme. Donc grand merci à vous papa. Et je dis aussi merci à messieurs Boni, couple Boni Kabala, moi c'est maman Sandra, grand merci à toi, ma sœur Aline, couple Aline Alele, na papa Alele, Aline na papa Alele. Et merci beaucoup à toi ma grande sœur Jolie Moukidi, Jolie Moukidi, couple Moukidi, Jolie Lokwa, couple Moukidi, le président Percy, grand merci à vous. Et quant à moi, je vous dis merci et merci na régie, merci na régie, merci beaucoup André Chimina Kajikai, merci à toi. Et quant à moi, vraiment, je vous dis bye et on nous retrouve à la prochaine occasion avec une nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne que vous aimez beaucoup, le www.info16.com et le www.info16nzonzing.com. Merci à vous, je vous retrouve à la prochaine. Merci, bye.